mungala yo na tongo fandeli vraiment fufu na soso na restaurant ya Kujambote. Est-ce que balamba pe bien awa? Maman, bana tamisa moto na la biloko bato ebele na bela libume bana la biloko mera leki. Kutu benga ite abakisa so biloko mususu pona wiki kitoko moko sa te. Vraiment ya solo kitoko makasi mais na bilo na plan oignon so bateli ekoza à peu près à combien? Atie prend 1000 francs. Plein 1000 francs. Mais na ba restaurant mususu 1000 francs au collier te mama be. Okaninga susu. Oui, ma chérie, soso cheza à combien? 500. Na fufu à combien bon? 500. Ok, on a 1000 francs déjà, Moutoisa capable et Olia. Voilà, bonjour, bonsoir partout, Bozolanda Biso, ça dépend à R Ozolanda la Biso, toujours na Katia Libanga TV, et le journaliste na bino Alrib Kapinga, moi c'est Pemba Zanga Lisumu, moi c'est Kotang Nanda Koute, na émission na Biso ya Kujambote, na c'est bino na bando like sabino. Cuisine congolaise ne ba kino balia kayo kenda poto kala bosa nandengo bandolia chakamades na restaurant lelo no la kisao ndenge balamba kango ndenge ba salaka elongo na mama ono yambila bino asaka na restaurant avato banda émission na biso journal lelo na pesimbote na papa Dave Mubama mama Betty Masengu mama ne coachinga solo grâce à mama yango bomoni Alrib Kapinga moi sepemba zanga lisumu moi sokotang nanda kute na émission na biso lelo na yambeli bino mama na monier déjà azana cuisine azo balula maya fufu déjà te poto. Bonjour maman. Bonjour maman. Kombo nani? Maman Ani. Bonne santé. Santé ça bien. Ok, maman Ani lelo micro nanga ekiteli yo awa na restaurant na yo mama nyoko yebisa ngai ndengo zolamba lelo to lobela ka chakamades bana poto bokenda da poto kaloza na kindo bosana no chakamades na ebite so lia kango isuso koma na ba shawarma ba pizza me pizza na biso kin chakamades wapi mama ko yebisa nga fufu na ozolamba ondeni fufu na olamba na che masangu na baloli poto soke toki na lambi fufu après na kati na che na balabala po ba kilia na biso ba kota balia bien. Fufu ne na moni boye olamba ka à peu près combien de nzungu fufu par jour? Na lamba winzungu. Winzungu? Vraiment ozana ba client ebele hein? Client bazé belé. Nyonso esi la les mêmes jours. Esi la ke la la té. OK, mais na nzungu o nini ezana kati? Wale za madesu. Madesu na to che sauce te na ngana chango sauce. Ah bon, et bon o anakuna? O kuna pondu. Pondu. Ko ebisa biso lamba ka chakamadesu no ndeni parce que lelo to lobela nde chakamadesu na moni nzungu chakamadesu eza awa ba cause la biso ba image nzungu ngo donc bana kin bomoni madesu ngo bana poto don ba bi madesu o chakamadesu ba chango huile tomate biloko koki ko expliquer biso nengo lambi chakamadesu no. Chakamadesu na biso to che matungulu toche ba kib toche mafuta po ba kilia na biso balia bien ça te que toche ba biloko msuso pende nini toche ka biloko yo balambela chakamadesu. Est-ce que ne olamba ngo bona mona ngeza nzungu munene si la appelle les mêmes jours? Si la nyonso ela la te. OK, à part chakamadesu na fufu na pondu bolamba suni. Tolamba ngombe mbisa mai tokanga poisson biloko ebele tolamba. Ngombe ya fraîche ou bien ya vivre frais? Ya fraîche. Ya fraîche vraiment. Ah donc on peut faire aller on a meka pour na akeko somba mena e comité photo lamba. OK, mais na musala ozo sala eza ya yo ou bien bangager yo pour travail? Bon eza ya petite sœur na ngai.
Ok, mais si on est parmi na ba fête, ne ba na kin ba lela ba fête à ba anniversaire ba bi kete maman lamba chakamade skito ko to louer ayo c'est la biso skoko keni. Na okende. Ok, d'accord, ko pesa numéro na ya téléphone comme ça ba koki ko contacter yo. 082 88 89 955. Maman na kati ya msala na oyo ba difficulté nini o bokutana nango na msala na bino malewa pona yebi na ba restaurant msu biloko pe lalaka epola bango ba client bayaka bazo déclarer donc elo nini okutana nango ya mabe na msala o. Bon tokutana na biso ne elo te elo te biloko epola te elo te. Ok, donc bino bokangi vraiment lemba ko pesa ba client msusu ba walanda biso adresse peut-être ba yebi te ba koki ko ape ko lia epona. Tozana avenue Gangi numéro 1. Avenue Gangi numéro 1 mais combo ya restaurant Kujambote retrouvage. Wow, donc bon moni va la poto inspiration na ya Mama Betty Maseng donc journaliste international balobi vision de l'aigle quoi et moko da lobango bon moni to tomber sous na restaurant Kujambote donc collier l'équilibre là bas na poto bino bokenda bana kin bokenda bo bosana chakamade bokine mama expliquer bino mama yose biso avantage nini oboza nango na restaurant na bino biso tozala na po bilo na biso ela la raté totekaka bien totekaka nyonso to ela la raté banzu na biso ezala rapolele ya na ntongo foto bandela to lamba mususu bato bakota balia. Ok, neblo on a bino la kate système ni obosala po bloko la te parce que ata ba client baye ba koki kosoma mais eza chaque jour ezande moko ti hein. Ezala onde moko toteka bien toteka bula fufu na biso na 100 francs po client kota alia po bilo na biso ke dans somme tozana 500 francs moi boula fufu ya 100 francs moi chakamade so 300 moi Thompson na 100 francs donc a tonda pe tonda ah bon donc bolandi mama lobi ata ozana 500 francs 1000 francs au kolia na pe au tonda donc boya na Kujambote mama lamba makasi aleki ba mama nyonso akwa ona lamba ta na kati kuna na omona déjà ba client bazolia déjà awa na kati mama la kisibino ba avantage na désavantage na bango mama na yebi kozana bana est-ce que msala o salaka esungaka ona bana kotangisa classe courant mai esungaka bana batanga bien ba misu bazana internat bazotanga afutela pe bana minerva mai to futaka courant pe to futaka na musala oyo na kinto ka ke musala ba malewa o ezaka ko se débrouiller pona ko zelo ko lia est-ce que na musala na o za si ko sombela ngo pata lupangu to somba pe bana bazotanga misuku tata na université ya silisi mususu za na 6e donc ba o balandi e ba sapela ba classe minene kalate pe to zo su diplôme kana musala o to sala vraiment na mon ke musala ngo pena est-ce que olinga musala na o zo sala ou bien ezaka kapo na kina ngo ba bi ba misala ezate yango na se retrouver na zo sa malewa na pa ndeko na yo quoi na linga kango pe na zo se trouver na musala o na o sala. Mais na moni ba msu bazana ba gombe ba victoire ba papa msusu na ba jean msu ba sala fianga na kolia malewa te ba malewa na bango na ba sala ka neza la salité mais awa na kati ya bureau no na moni na restaurant no ba responsable pe ba zolia secret nezala ni mama ezaka kolamba kitoko bongisika loboko osolamba bien propre na restaurant so koti ba restaurant msusu ezaka salité mais oya biso ezalaka propre ba sali na biso toujours ezalaka propre. Alors conseil nini okoki ko conseiller ba o ba ignoraka ba malewa na biso ba bité malewa ba sala kongo na ba nzinzi ezokota peut-être ba bilo msusu elali na tongo ba chauffer oya olieboye ba lusio libumu e créer le sous ba maladie conseil nini okoki opesa ba biso to chauffeur te ba o ba liaka ke etungisa bango libumu bana ba chauffeur biloko la moyo lalaki na congélateur bien lalaki libanda a chauffeur ngwa bimisa te keli ba client yango esala bango bon mais biso esilaka pe to lambi mususu to lamba moto yango nde ba client bazokota ba olia.
expliquer biso siko ma fufu na moni yo balolango lisusu nano ekangi potopoto bien te nano ekangi te so ekangi makasi etoki nde na baloli ana salika potopoto fo ekanga makasi na balola mais na mona ida nzungu fufu liboso osokata ba boule na nzungu ozolamba oyo bimisaka peu près combien de boules fufu po boule fufu eza 100 francs masangu ozoselela na fufu eko coûter combien Maman na tanga babula fufu te mais na balola kaka na tanga ngo te. Mais ça quand même na bénéfice au salé net kolo bani. Bon biso to somba bikolo te to somba saki to tena ndaku to so ndamu ndamu. Bon na kati ya saki c'est que cause ba 40 000 30 000 mettons yo zolamba chaque jour. Bo sala ndeni pona ko partager que o ezambonga fufu ezambonga masangu po boye ba bénéfice ana. Tanto sisi koteka ba konte mbongo ba yebi ke toteki autant ale bakaboli ba diviser oya masangu oya fufu mais au mona ki ya masangu na fufu par rapport à ba fufu nde bo tchaka ngo 100 francs bo bénéficiaka to bénéficiaka bon neti fufu zola mana ba restaurant mususu ba tchaka boule fufu o bino bo tche 100 francs ba tchaka ngo 203 boules 500 siko ndenge yo tchaka boule fufu no 100 francs mutu pe aye allié na 500 francs mutu allié est-ce que biloko ngo ezala na goût ya bien ou bien biloko ngo akotonda na 500 francs biloko ezala ya bien rotonda bochaka vraiment be piste na bino ekoka penza bochaka be piste na biso ekoka. OK merci nazo zela na mono ndingo zo balola vraiment fufu na mona ba fan pe ba client na place bazaba sepela vraiment ndingo lambela bango kitoko. Bonjour Mama kombo nani kombo nanga ma Véronique na mono na kati ya restaurant ku dambote na yebi kokomi dia à la fin ya biloko bando lia est-ce que biloko lié o kiango gundeni na balambi yango kitoko na goût ya bien pe na goût moto nyonso asepelaka nango vraiment Mama Véronique biloko à peu près lié eza ya 500 to ya 1000 francs na sombi nde ya 500 francs donc ba favoriser bino biloko à 500 ko lia pe otondi eza teke na ba restaurant mususu foza na 3000 po lia otonda o mela mai eza nde bongo. OK merci beaucoup ma Véronique. On est yo les blocs à 500. Les loso que place mususu za poso lia mais na restaurant na basenga ka 2000 3000 5000 pour lia bien. Conseil ni no ko yebisa bango bato restaurant wana balingaka ba 3000 ba négligeable bato ba 500 bato ba 1000 francs ko yebisa bango ni. Na yebisa bango ke bo tiaka biloko pe na prix moko te. Biloko il faut ezala na 3 à 4 prix po moto nyonso aza na possibilité ya moninga na yete sikoyo bolambaka pe goût ya bien botiaka bepisi na ndenge ya bien na goût ya moto nyonso akokolia asepeli pe alie atondi na ye na à l'aise. Vraiment merci beaucoup. Bonjour. Kombo nani? Jansi Mungala. Jansi Mungala. Donc Jansi Mungala yo na tongo fandeli vraiment fufu na soso na restaurant ya Kudambote. Est-ce que balamba pe bien awa? Maman bana tamisa moto na la biloko bato ebele na bela libume bana la biloko mera leki. Kutu benga te abakisa su biloko mususu pona wiki kitoko moko sa te. Vraiment ya solo kitoko makasi mais na bilo na plan oignon so bateli ekoza à peu près à combien? Atie prend 1000 francs. 1000 francs. Mais dans le restaurant, sous 1000 francs au collier, maman Betty taelanga makambo. Donc, ça te y musala ma Betty na kinzala. Na roki ma na yo lia na amanda mwa 1000 francs na na tondi si libumu. Donc, merci beaucoup nego au sollicité. Na moni a 5 bou na likolo soso Tony. Na likolo soso. Est-ce que babu nyonso esi la kana likolo soso? Na regretter kutu za mukie makasi. Kutu likolo soso ape za mukie. Ya solo. Moni mbongo oyo. Ke bien il faut bakisa pour voir 1000 francs na liko musa 500 ça quoi 1000 ça quoi 1500. Vraiment aya bakisa comme ça na zo na mono ndengo zoli yango pe na pesa. Aussi ça na versement nyo sa moto awa. Maman ke bien ko le moto kangisanga kaka. Pour la ko kolia akanisanga kaka. Vraiment babi coller l'équilibre la bota agence à lobby versement a te sili na ngo bo benga ko le moto akangise mais ye libu munde tonda poza makasi en sala msala.
Ok, merci beaucoup fan bomoni ndenge Maman lobaki toujours to koti na kati ya restaurant to confirmer que biloko à 1000 francs muto akolia ya 500 pe muto akolia na monto comme na suka ya émission na biso maman ko pesa ba mbote na o na bandeko na ba client na pe ya ba o ba sombelaka yo biloko ko pesa bango pe ba mbote. On a pesi mbote pas Peter, on a pesi mbote pas Mercedi, et pas Monica, et pas Daniela, ma Colette, on a pesi pas Suzy, Archilène, Princilia, et pas Kafuti, on a pesi bino bambote, na ba mama nyonso tout ba maleki, on a pesi bino bambote. OK, numéro de téléphone pour na ba o ba koki ko solliciter o mikolo ba fête pour lambela bon. 082 83 89 955. Ok, merci. Namoni to komi na suka ya émission na biso na mona restaurant balakisi bino ete awa bazana ba prix nyonso e bandi na 500 mata par rapport à ba restaurant sous kolia bien il valait na 5000 3000 fois mais bango bateka bilo na bango tina 500 francs na pesi ba merci na mon cameraman mama Betty Masengo na ba image kitoko a Zelinga journal lelo na za sike bino ba point na ngabo sepeli place za partout ma poto bana kindo sepeli makasi to comme na suka émission na biso ba mbote na ngana ingénieur Dave Mubama ba mbote na Just David Mubama ba gros bisous à toi ma chérie ba mbote na famille Kapinga Mobimba ba mbote à mon papa d'amour papa Augustin Joseph Yekele place aux amwana walesa donc zamba za la elongo na yo ba mbote na nga maman chérie maman Charlotte Basanga na pesi ba mbote na Jackie Bolé wana maman Leki na nga kati donc on a pesi ba mbote na médecine noire ya mobali ya mwindo ya ngolo mobali ya linde kwa pepe maki pour la place aux ba mbote belé na pesi ba mbote na bino nyonso bolandinga na émission ya lelo à la prochaine émission pour s'abonner massivement vraiment pour s'abonner na Libanga TV surtout pour s'abonner vraiment à la prochaine émission de gros bisous.